Ndeko mobali, olobi nini papa? Ndeko nanga yoka, la plupart ya batu oyo bakoselaka batu makambo bazangaka kindoki te. Yo yebi vraiment que likambo eza lokuta. Mais okomona mutu azo koselo likambo et puis azo appuyer yango vraiment asangisi na batu mususu. Pe bandima ke makambo ya lokuta ya azo loba ke eza bongo. Or que azo kosela mutu makambo. La plupart ya batu ndenge wana bazangaka kindoki te. Soko tel état d'âme na bango o comprendre que mutu achor. Yo, tika kindoki, ozandoki, état d'âme na yo, vraiment, yo, tika kindoki, ya okosela batu makambo, osuka. Bah, la plupart bazana kindoki, non, okosi, la bango tout, baza déjà bandoki, kindoki yangwana. La plupart nengeni. Onengo tika ndambu papa. Kindoki. Ozoloba ya butu. No. Bandoki ya butu. Tuebinde bazalagate. Na makambutu zana ba kategori na u. Banganga. Bana ba kategori na ba u. Basala nzambe. Bana ba kategori na ba u. Bandoki pe. Fo bazana ba kategori na ba u. Alors, oya kosaka ndenge yo lobi, la plupart bana kindoki. Non. Aza déjà ndoki. Vrai ndoki ntsor. Batu bakufaka po na ye. Batu babomanaka. Batu babundaka. Batu bakabwanaka. Batu babomaka batu sanko yeba. Balukuta wana ya somoti. Gana ibi batalukuta. Openzanga moko temwe. Akosi pa na ngai moko. Akosi pa na ngai moko. Akosi. Lokola kanisi ke na oyeba te. Toto okuta na batu wana te. To ngai na bango to amai na mafuta. Mena yeba. Bato wana kutu bayebi teke nazoluka likambo na yeba. Balobi nanga pe loko te. Kaka bango na bango nde bazalaka na nde basola. Na ndenge na moni bango. Makambo tu créé par toute pièce. Me batu wana kote na tika batu wana. Bakanaka bango bayina bango. Bango tela bango na meme loka mabe. Gape mwene ebisa bango ezate. Bakomona neti na fonde makambo wana. Na lingi na juisa bango mabe. Na muto lokuta. Lokola pese leka nango. Na tikika. Wana na Afrique. Tau na uti poto. Bongo awa. Na poto. Ayayayaya. Nazana mutu tozana eboy. Mwasi na mobali. Betelanga masolo. Gana kei. 2 semaines kokiboy. Babenge nga pona likamo boy. Na kesu sokuna. Na koma kuna. Tobando beta suma solo ninge zalaka. Bakote susu na lisolo ya mutoka babete lisolo. Me lisolo mususu. Partia moke. Siko nga na lobi boy. Na lobi asala ki bongo. Yango wana ko asala susu boy. Yoka bango. Balobi nanga. Mwasi mutalobi. Robo. Yopo yebi yango Galobi na yebi la nini. Makambo na lobi asala susu boy. Kasi yo.
bino bobeteli ngango na 2 semaines yao. E bandeko toaka biso misato. Bawangani likambo babeteli nga na 2 semaines. Baliba bimisa siko neti ngai moto na beteli bango. Bandeko, bo comprendre. Na explique bino ngona muke bolanda. Neti yo oyeko loba na ngai moto moko boy ngana kutana na moto wana te. Bino ka bokutana na ye. Ponga pe na kutana na batnorar. Moto wana toane moziki moko to ekipa bale ndenga zawana azalaka boye. Ba mwa o eleki asalaki boye azongisi boye. Kalobi asalaki penza bongo likamango somo ya tiki. Siko na ye 2 semaines après tozobeta likambo mosusu. Mbala moko zongeli moto wana ya muziki. Mena likambo mosusu. Olobi moto na bisa muziki wana na kote nene na nani oyo. Alobi kaka memisa ngai eloko yo. Metala mangala kateli. Alenga siko na zongisi. Liko eloko mukia kateli ngala. Yango wana sala boye. Donga na lobi makambo yo. Bango moko bayebisaki nga na 2 semaines. Me bango bakamo esusu. Jipe. Anga jipe te. Grobo. Makambango oyebeli yango wapi. Yo po yebi makambango. Balobi nanga bo. Wabike banda mukolo wana lobi me somo. Batu bana mokili oyo. 2 mois te me 2 semaines. Mwasi ambali pe batelami. Bandeko ya kindoki. Ba directement bandoki. A partir ya wana na komo kanisa. Makambu boni baloba na ngai ya lokuta. Bien sûr. Okutu baloba na ngai na mitungisi te. Na lobi siko o baloba ya ngapa ya bato. Po bandeko nga na Autriche bato na kuta na bango pona likambo. To bato baya pa na ngai. Nga penza na kende bo ofele zate. Sikoyo ezana bato moso na mona na mokili te. Na moni mbala moko balakisi ngai tala mutu wana kombo na ye Pichen. Deuxième fois na kepa ndeko na ye kozwa niongo nanga azalaki epa ya leki na ye Pichen. Donc deuxième fois na omona mutu kombo Pichen. Na yoki de na kata ndaku azobisa ya na ye keba robo wana tango ayaka na gisongi. Na ninga na tuna ye meloko na mona ye na moni mbala mo balakisi na musika aokota na voiture na ye apienga pe mbote esili. Deuxième fois na mona ye alobi bongo. D'après yo makambo ya lobi akosi to azotumbolo te. Donc ayokaka makambo na yo mais pas nani. Ndeko nanga yoka la plupart ya batu oyo bakoselaka batu makambo bazangaka kindoki te. Yo yebi vraiment que likambo eza lokuta. Mais okomona mutu azo koselo likambo et puis azo appuyer yango vraiment asangisi na batu mususu. Pe bandima ke makambo ya lokuta ya azo loba ke eza bongo. Or que azo kosela mutu makambo. La plupart ya batu ndenge wana bazangaka kindoki te. Soko tale tadam na bango o comprendre que mutu achor. Yo tika kindoki ozandoki etadam na yo vraiment yo tika kindoki ya okosela batu makambo osuka mpote bapapa
ba mama bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoires, osombi ba produits de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, #1. Bandeko batutu bakosaka. Kasi kokosa nyonso ekokani te. Mwana muke, tango aza mwana muke, akosaka po se protéger na likambo. Soka sali likambo akokosa po azobango beta ye se protéger. Tango azokola yo nde mama na papa boko edike ye. Akozala lokuta te. Bana mosusu pe ata aza moke akosaka na ye te ata likambo. Surtout soko obetaka ye te, obangisaka ye te, bien sûr akoko bango soko ganga. Mais soko otiaki à l'aise, en tout cas, akozala ne bien akokosaka yo te. Te tango akokola. Bana mosusu babotamaka bakosaka na bango pe te, to akosaki akobanga atiki, kasi bapara bakomisi lokuta. Batindi ete koma lokuta te. Bapara balobi kokosaka te. Me mwana ayokaka masolo ya bapara. Ata bapara bozolo balangi oyo azolobaka te. Mwana ayokaka langi tu. Atopekisi ye kolobaka lingala te. Mwana nga alobaka lingala te. Chiluba te. Ndenge moko akoyoka makambo tu olobaka. Do tango kosaka mwana no azoyeba kozokosa. Na tango kobakisake yamba telefone so balobi naza te. Ba liboso mwana kozala etone po alobaka oza te. Tango koyamba telefone abi mama zate to papa zate. Akati mbangu. So akati mbangu tazozela. Azoyeba ninga osala te. Me tango mwana sa mesani kolobaka papa zate, mama zate, ayaya. Akofona pe na telefone alobi. Nalobi no mama zate. Oh, mama zate akiab. Na ebita zate, mwana sa maîtriser lokuta. Bandeko eza lokuta simple, mais koma dangereux. Sikoba oba kosaka. Bandoki ya kokosa. Wana na ebine na koexplika ngote. Eyande kindoki. Lokole eza kindoki. Bango moko ba koexplika ngo. Pamba te kindoki ya butu. Toko koexplika ngote poto ya bandoki te. Kindoki ya kokosa bongo. Bango moko kaka bakoko explika ngo. Ponga papa robo
na meka kokota na banzoto ya bato ya ndenge na ndenge na nzoto ya semeki na nga ana Angola alukuta kosakana te ali mwasa cousin na nga lukuta ya somo donc akoko kreye yo akreye na makambo etikali bongo lokuta wana bandeli yango teke pa ya cousin na nga te auta nango banda ya nango nana droit na loba tout d'abord ga muna balisa bango ga pe muna zoi na afutela etike ya kini ti Angola alors nana pouvoir toujours likolo na bango nga pe muna tindaki Audi voiture liboso batamboli nango na vi nanga nana pouvoir toujours na lokutani na se na niati sans compter bato lokuta mosusu na kotanga yo kobanga te na kotanga ya yo te yo naki ndoki naki demo etali ngai te ya makambo na tsor bandoki boze bele bandoki bandoki oya Autriche na tangi baba sala nzambe ba au gradé église bazate ko basala nzambe bavanda so te batiaka bango ba au gradé en plus pananga batonga ba mingi ba membre église batonga na ba propre collègue ya teke batongi ngali batongi likamo elekai mukolo wana te ndenge ezalaka bapaster bokoti réunion ngaku nayebi teke réunion yali nakezwa moko wana voiture moko so aprofite mema biso akoti nake tika oto tikali na tongi tous les pasteurs atongi na bisi atoke tika pasteur wana mosusu bandeko siko bato bongo baloba na nga makambo babosani bango moko na 2 semaines kotongo batonga toujours bato ya nzambe wana ya lukuta te ya lukuta d'avance eza na misusu oyo mpe anga namona impossible na diskita yango mpo eza impossible me na koloba ngo te mpo ata na beteli bino lisolo bino mpe bomona yango impossible mpo soki eza vrai ekoyebana na mokili mpe kosala scandale me bango lokola bayebi kofonde lukuta bafonde kaka me nga mpe nalobango epui natia comme nasokisa na impossible naloba eza impossible lokola nga mpe naka monoko wana baargima napie baargima tine kozala impossible ozomona mutu monoko ezotremble mazokonie koloba en tout cas baba ndoki bansor Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss Bazali, ba boss Bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho so, ya Elengi à Combat. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss Bazali, ba boss Bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss Bazali, ba boss Bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.